tozosola maamba site so totali maamba site c'est 001 donc tozana number 1 mokonza ya ba 001 c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas blague télé loi sur le biso makambo Victoria Télévision Victoria TV et yana ba mopepa siga yana ba maamna ona ndenge nango donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo potozo ba news alelo donc le pétrolier de Dallas Toyoka Yoka baloba JB Kumaluta le pétrolier a Elbiso Victoria TV donc aluta continua Victoria certa amen tous ensemble quoi total la Victoria TV oya les boss les patrons JB Kumaluta yabino sida bile la confirmer nana roboya donc biso tout s'abonner massivement na ndenga idéologie ba européen botondana Bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là donc number 1 na bango c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas tous ensemble sida bile la ndenga ilusa Victoria certa amen 22 juillet 2020 fin d'état d'urgence ici en République démocratique du Congo, déclare le président de la République Félix Antoine Tshilombo, dit Fachi. Donc, ambiance qui totale hier, parce que c'était à partir de 0 heure que le président de la République avait annoncé que non, état d'urgence, il a fini, sauf que prolonger la date progressivement, avec l'évangéliste Dino Dioka, et à part ça, on va essayer un peu à sujet concerné bananzambe propos pasteur mususu na ba télévision tokota ba dossier moi ebele. Madame messieurs bonjour bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivre. Je suis là Jemima Ibele, le gros bébé de la presse congolaise bomsana koyebanga na ba réflexion ebele ça leur vraiment plaisir. Je salue mon boss JB Kumaluta le vrai pétrole de Dallas, les boss très charismatiques et aussi cette station partenaire soutenir Abisso, ya Paul Leventure depuis Allemagne, Ado Senga Maître Sengi depuis la Suisse, et Dadi Mabi Mokona Mombe à Paris, mon grand frère, joyeux anniversaire à merveille Mabibi, depuis Paris aussi, merci maman Yvette Mbi à la japonaise, Boza Ebele, Mamide depuis l'Anvers, maman Belgique 2, maman Belgique 4, maman Solange, maman Yolande, maman Liliane, tout soutenir Jemima Ibele, je suis là. Merci Nagui Solo derrière la caméra et merci beaucoup à Darcel Izina Montage. Voilà, Nabalu qui est invité Nanga, il s'appelle l'évangéliste Dino Dioka, en même temps évangéliste et aussi un confrère, s'il faut le dire, parce que mon na Congo France, mon na Kinimikili. Avec lui, on va essayer un peu de parler. Pasteur, bonjour. Bonjour, maman Jemima Ibele. C'est un réel plaisir, Yarosala Lisunayo. Ça fait très longtemps. Et merci na ba abonné nyoso, ba ndeko nyoso bolanda biso partout à travers le monde. Na site na biso et topesi pombo tepe na boss azolanda biso dans Tozawana pour que tu répondes à ma question na nyoso. Voilà, comme je viens de le dire, l'annonce nanga le 22 juillet, donc fin d'état d'urgence na Kinshasa. Réaction déjà à yo ezani. Oui, c'est une bonne chose. État d'urgence, ma kamyo qui yako kangama, économie en mboka ezalaki par terre parce que zando ezo salaté. Activité commerciale ezako salaté oyebi ke biso na mboka na biso Congo eza économie informelle nde esimba mboka oyo, c'est-à-dire la majorité de la population congolaise baza na musala moko formel te basala na fonction publique te basala pété na ba privé moko boye o ba osala kuna bazat vraiment minoritaire, la majorité ba na informel, c'est-à-dire ba tekaka omona papa a tekaka yango walanda otangisela bana ofutela ndako oliesa mama omona mama tekaka yango walanda osunga ndako omona muso aza na bar aza na terrasse, donc activité wana nyoso yango nde mutu sungaka mabota na kati ya Congo. Donc tant que tozaki na état d'urgence quoi misala nyoso vandaki, donc automatiquement tout le monde a une crise côté na ville province à Kinshasa ba ibisi biso transport taxi na sima 2 personnes liboso moko et automatiquement ba trajet to bande ko futa 500 francs et mati est doublé comme na 1000 francs et au moment où bato ngo bazo salaté bazo gagner presque rien, mais transport et mati donc nyoso nezala qui vraiment passi, donc la levée à état d'urgence mutu nyoso a sepeli malgré que il y a aussi quelques couacs et c'est ici vraiment ma capacité, mais tout c'est peli tout saluer. Quand tu dis quelques couacs c'est vraiment ma capacité parce que na kolanda discours ya président à lobby déjà que non ma kamute fungami ba bar ba terrasse ba tout ba restaurant, mais lobby le 3 to bandaka na ba classe terminale et le 15 ouverture ba port ba frontière, mais ce qu'on a ba église
ce que tant que quoi parce que les évangélistes ils n'ont pas intérêt dans la bino ba église après ba bar na sima ou quoi. C'est tout à fait normal. Ce n'est pas seulement parce que nous sommes évangélistes dans la lingi ba bandana nous ba église. Mais maman na oyebi so moni mboko ya Congo ceux qui vanda mboka monde na choroba batu basala ran informel batu bazana misala te mais au mona jamais au mona soulèvement moko public populaire et salama au mona o rébellion moko ye makasi pena ba okoma na Kinshasa moka monde rébellion ane kufa batu bayokani to avancer au mona en tout cas élection pena soke sili so ba publier résultat au mona pena désordre ça mais au mona ndenge calme kota na mboka nyo sonia musala église ça na bike bande ko musuba ko zala d'accord na ngate mais église na mboko ezo sala musala mama hein l'église est ça la musala makasi pas seulement église de réveil église catholique ba kimbangiste ba orthodoxe bande ko nyoso wana donc oui confession religieuse wana église est ça la musala ngina lobelo mo amuki ba fungoli bar ba fungoli terrasse ba fungoli boîte de nuit oui eza ba activité commerciale ba futa moi ba patente ba futa ba bilo musu ba droit musu et puis ba engagea ba tukuna ba salaka c'est une bonne chose mais mutu so akena bar akenda na état normal. Mais tant qu'on a na bar, ceux qui a meli mo komi bali misa mususu, eza ba catégorie ba tebele musu poa longo la bar il faut langwa. Donc ce mutalango c'est-à-dire la raisonnement na eza sous na plasté. Ndeto bana linga la bongo et tourner. Donc mutuana tout monde ora ba tutaki mutuana akoya ki na terrasse abeti mutu na place mabe akufi po azaki na se akwiti. Na kati ya bar tout monde ara mutu akende malamu mais mutu abimisi bitumba kuna po alangwaki. Ba weleli mwasi ba bundi wa bambi muninga mulangi. Na lo bateke sala mara chaque jour. To sala maka bon. Mais au moins masanga elongolisaka mutu na moi raison. Par contre église mutakoye koya malade, mutakoye koya na problème, mutakoye koya na ba souci. À partir ya prédication, à partir ya message, ya enseignement ya mosali na Nzambe, au moins mutakomi soulager abi to mona motu abi na keno église tant ozonga bomona mamna osala. Yo beti mo nanga na keno église. Ma keno église message wa yo ki na église azongi asali mabete parce que ba lakisi pardon, ba lakisi ko vanda na batu ba lakisi amour. On comprend. Donc chef de l'état azana faute te. Mais la faute est plus na bureau na ba conseiller parce que chef de l'état na conseiller spirituel chef de l'état aza mwana Philadelphie papa na ya molimo pasteur Roland Dalo assure que a consultaka papa ya molimo papa molimo pe akenda kukuta na mwana na ye après ba église. Donc je regrette fort que chef de l'état mwana ya papa Dalo abanda na bar atika église na sima na bar wana batu baza coincé batu ba tout talent to moni ba image circuler na ba réseaux sociaux. Chef de l'État a lobby 1 heure passée, minuit passé, tant sisi message de la RTNC. Mais tout le monde batu babimina ba kimbuta batu ba izobina baba rebeti musique na bama tonge partout na quartier te. Masa to kei bo kompe ka ebele. Oui, bo kombe ebele ba na quartier problème ya te mende ba o sepelande ba o mila wana ba tout en até parce que chef de l'État pas seulement que chef de l'État n'a biso lobby mais c'est aussi comme ça dans une pandémie fléau et coronavirus et silité. Bien sûr qu'il y a des déconfinement et salami, bien sûr qu'il y a lever état d'urgence mais tout en respectant les gestes et barrières. Moi kolata masque et tout ça là hein koskola maboko malgré que ba biso na ba bisto zongande tozalaki mais tout en respectant des gestes et barrières. Est-ce que batonyo soboki na barba respectant et puis plus pur na ba boîte de nuit. Danse na danse, musique na musique. On permettra pas de nuit bon église pourquoi? Na ita le bika les 15 pour patient bon ou na tamle ya ko patienter. Comme quelques jours on est ça même difficile. Non, ezala ngo mabete Bible lobi tout concours au bien de ceux qui aiment Dieu. To accepter ngo aza chef batu baza d'abord ya Nzambe après na awa eza l'état. Jésus alobaki à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est. To accepter ngo. Mais ngina pe exemple na Brazzaville awa na ngambo. Ba ebisi ba pasteur depuis très longtemps. Bo sambela tout en respectant les gestes et barrières. Église na ozara par exemple elle a 1000 membres. Yo moko yeba na s'organiser so bando sa ba kita 30 minutes ya 15 minutes ezo dépendre kana yo. Oyeba ke batu ba kota 20 ba 20 distance ba bimi ba ke misu ba pasteur ba s'organiser. Le chef de l'état aussi akoka ko lobango bongo. Kasi yangonde ce que je peux comprendre atali baninga yango peut-être bazonga ba mesure à bongo na l'église a minene pour ne pas citer le nom banet ba limiter partout ndedi ba ko s'organiser par rapport que l'église a bongo ba ça 2 kits ba 3 kits pour ça bien ma bête yango na azu ba idée on a les 15
Si les 15 eza, nous sommes le 22, encore 9 jours, aussi 6 mois, plus 15 jours, 9 plus 15, c'est ça la 24, c'est presque un mois. Vous comprendrez? Non, eza mawate na sens matundek musu ba lo na ba réseaux sociaux. Ba pasteur ba la pona mbonga mabonza, ba pasteur ba futa rempote, ba futa taxe. Mais non, yebiso pour implanter une église, netto na bandala pour nous implanter église, il faut qu'il y ait une maison communale, un service à déco, il faut ba enregistrement les alliés au fileté, aux documents qu'on a pour légaliser statut na yo règlement d'ordre intérieur à l'église, ok, na ministère, il y a justice, F92, tout ça, et zambongo. Donc, kolobake ba pasteur, ba futa quel côté? C'est pas tout le pasteur de basalango. Bon, ceux qui na sali angote na ok ko s'affilier na église mususu ou na communauté muso da basalango. Ceux qui na s'affilier na communauté na opé ça quelque chose. Donc, comprenez, mais église est appelée mbongote. Tout le monde l'église n'a bit mot lucratif. Église c'est plus spirituel. Hein, tout le monde a été église, bazora mabonza, baliara bambongo. Non, tout le monde a église musalo ba osala sur le plan spirituel. Vous voyez, eloko ya makasi fachi asali o ba président so ba salate a Kabi nation congolaise et pas Nzambe autre ça qui année passée dans stade des martyrs et puis à passer rendez-vous à promettre à lobby chaque année photo ça là au moins une fois et tu quand ça la matin kasavu ba salangote président Mobutu a salangote Moussa salangote Joseph Kabila pas salangote hier au moins à lobby à passer identité dans lobby je suis chrétien croyant église des rêves tu église na bango Philadelphie na Gombe ndena tangelo papa na ya molimo donc et là quoi ça là qu'on a c'est un grand pas. Nengo otolo bato comme on a point de ko José Nzita ayembi nzembo moko une très belle chanson na ebité so nzembo bon na yo kango ameki ko résumer histoire à Congo place malédiction uta ndenge président Mobutu alobaki entre un frère et un ami le choix est clair à côté là Égypte au détriment d'Israël place malédiction ameki ko relater histoire à moment ndenge Fachi aye ko zongi sa relation na Israël au moins Fachi anabilaka mais au moins conseiller mabe. Il a fallu d'abord tout dans l'église barrer na sima. Il fallait tout dans l'église parce que l'activité commerciale les a bar na boîte de nuit ba maman bande côté katé ba zongeli côté ka maman so o lobela te bilo vandika na bar. Bon na lingara penza te maman jemima ko compara ka bar boîte de nuit na église. Tosa musala mokote toza pendenge mokote hein maman na ngai ba sel nzambe baza ba ambassadeur ya nzambe na sia moyi même mutu aba wana mutu melia zui cirrhose de froid a ken hôpital ba ebisi ke non a makambo baby banda ko zela kaka liwana yo ba pesi ba régime et tout ça a kimi na église a bosani ka kende na bar place amelela ki ba masanga na ebele matin midi soir pour la cirrhose de froid a na église ba chele loboko cirrhose wana et kimi a commis frère la commissaire Andimeli Nzambe. On comprend? Comparaison, on a vraiment été. Mais il y a juste un regret. Félix Tshisekedi, c'est un chrétien pratiquant. Il ne fallait pas conseiller les 15 pour l'église. Hein? Il a fallu ekende ou ekende mbalamoko, voire même tout ça la kilt mo et action de grâce. Tokumi Nzambe parce que kota là na Europe na France, na Italie, partout, na Chine, na États-Unis, kolobate na jour mo batu ba kufa de milliers de personnes. Bisoa, oui, to franchir 1000. Mais ils ont ils ont même pas un dixième ya o ba kufi na France to na Italie. Donc ça la kilt mode d'action de grâce, kokumi Nzambe Nzambe tala depuis le 28 mars de l'autre comme le 22 juillet à peu près 4 mois maladie et continue mboka na biso bande ko ba kufi minité to remercier to rendre aux grâces siko to fungoli malgré que non maladie ngo esilité mais Nzambe yo moko au gérer parce que yenda za médecin par excellence na monde entier non RDC da mboka Nzambe ya bongo Nzambe mama na ngai eza mboka Nzambe eza na Biblia eza na bilaka pays moko eza na se Éthiopie o bénédiction eza nyoso eza Congo eza Congo mama nanga eza mboka ilaka to mona mambo makasi awa élection oyo pena ndenge ezokende to mona guerre mais ileka Mouze a Koufi awa na 2001 Mouze a Koufi président fonction Koufi oyino mboka msunde salamara guerre civile ban jeune bazui mandoki et puis guerre civile on a so ekoti tozana par exemple ba Angola batu bakala minduki kino lelo insécurité en permanence mais na Congo wanzamba permettre ngoti mais kota la néfice que ça ko remercier nzambe za lisumuteza mabete mama nanga. On peut attendre président lobby na telle information dès bas même langage na docteur Muyembe parce que docteur Muyembe bi selon yé à la kamusu papa il fallait qu'il le 17 août mote que même bango moko na bas na langage moko te ndeli bossa maram bien scientifiquement parlant eza
coronavirus nde baoloba il faut botendre niveau ya pic c'est-à-dire botali bakab depuis bobandaki na kino place bokomeli bomoni ke non oui awa esuki siko ekomi kokita nde docteur Muyemba oloba pic wana ngai beta na le 17 c'est pour cela président de la République alobi le 15 oui, parce que Atali pe ba église ba masse. Scientifiquement président azana faute té. Scientifiquement président azana faute té parce que Atali au lieu il y a des grandes églises à Rwanda le limité hein. L'église amine ne kuna et ça très difficile ça bomba ya 20 personnes. En tout cas, mutu muswa rolo Rwanda kuna 6h à comme on a 8h. Babando ya 20 à komati na éviter minuit. Vous comprenez un peu, na sens wana. Mais l'église a la paix 2 poids 2 mesures que président. Alors baba église amike bo fungula mine ne bo fungula te. Vous comprenez un peu. Des présidents zelaki les 15 wana. Mais nous les chrétiens tout tambolara na intelligence humanité, tout tambolara na sagesse humanité où il y a classe, où il y a école. Mais nous marchons par la foi. Vous comprenez? Et si le lobby c'est négatif, mais le lobby c'est positif avec la foi, tout le monde peut être comme positif. C'est-à-dire biso to lo ba loko la président Ndima ki ba bar, ba bistrot et tout ça et fungwama. Nous croyons qu'avec la foi, tu aurais qu'on fonde la paix église, au bateau tu auras 10 000 membres, bah côté ma BP comité. Oui. C'est par là, na foi oui, na sens wana. Donc, tant que docteur Muyemba le 17, nous me présentons les 15 et tout, mais oui, pour que tout comme la pique, et puis, Bakawana et quitte dans sens. Voilà, merci beaucoup, Évangile, ça a très bien dit. Autant que le soulever le mot par rapport à José Nditanalo, qu'on annonce, à Saline Dimomoko, il y a bien, au lobby, à Bandi, parce que Maïdissa Congo et Banda. D'ailleurs, il y a non, il sait que y est, tant que Maïdissa Congo et Banda, c'est long y est. À mon avis, nous tous dans la tanga ba Kasavubu, ba Mobutu, ba tout ça, Congo zalaki maudit. Non, Congo zalaki maudit na Kasavubu te. Mais président Mobutu, ezaki na conflit mo salama je crois na 74, 71 ou 74 si ma mémoire est bonne. Celui na Bosani ba ndeko ba Holanda ba ebidat ba ibisabiso. Président Mobutu ezaki na conflit mo entre Égypte na Israël. Président Mobutu a sala discours mo zala clair na devant la presse internationale. Albina bango entre un ami et un frère, les choix est clair. Le coup là, Égypte, bazaba africain, ce sont nos frères. Israël, bazaba asiatique, bango, bazaba frère na bisoté, bazaba ami. Donc, il y a azwa qui part il y a Égypte. Oh, ce que vous avez dans la Bible, dans Genèse 22. Nous avons bénir Abraham, Abraham. Toute personne qui a maudire yo, il est pas à la maudit. Oh, nyo soit ko bénir yo azala paix béni. Ce qu'on a lié wana oyo nzambe na alliance wana oyo nzambe asali na Abraham. Ndomoni ekiti na Isaac, ekiti na Jacob Israël ya lelo, ezo kita na Joseph, omoni Joseph même na mboka mupaya na Égypte, mais apambwami. Mutu nyonso oyo apambola ki Joseph azali apambola. Biso pe par la foi parce que nous sommes le fils d'Abraham. Omoni ndeye zo kutana la moi sur alobina toi tu es une fille d'Abraham, okoki kozala na mukongo courbete à laquelle kunki mabe kunkeke moi sur à se redresser. Donc yo nanga pe mama jemi masoko za chrétienne so ngana chrétienne bande bolanda biso, nous sommes sous la bénédiction d'Abraham. Donc okoki ko telemela Israël telelo États-Unis d'Amérique, la première force, la première puissance économique, la première puissance sur les plans armés, sur tous les plans États-Unis à numéro 1. États-Unis ce qui Israël a vu gauche. Ata Israël azaki na faute, mon nango Israël contre les Palestiniens non. Ata Israël azaki na faute, so azui gauche, États-Unis pas qui na gauche. Donc ata ya rola la terre boutou, quel que soit problème en États-Unis position Israël, ya kenda kuna. Ezali prophétique maman nanga. Félix Tshisekedi dit pas ça là kiango. Asali on États-Unis na ba homme d'affaires israélien alobi na réparer baba viro et salama na mboka nanga parce que président Mobutu abande neti lelo président Fachazo ko engagé nation non président Mobutu tango lobaki parole wana engagé ki Zaïre à l'époque président Fachazo lobaki na réparer makambo wana donc ngana Israël to komi des peuples frères Israël est comme pays frère boya lisusu ko bimis ko fungola ambassade na bino na kati parce que bakanga même na ambassade à cette époque tanga Mobutu boya zongi sa ambassade na bino bozongi sa ba consulat na bino na ba grande ville na biso na Lubumbashi et partout ailleurs biso na bino to komi eloko moko ba homme d'affaires boya bo investir na Congo donc abongi sinde José Nzita
à relater un peu l'histoire parce que bande gobelé ba bien ngoté à relater l'histoire et aussi président de la République a né passé temps oiseau dédié nation en Nzambe atanga ki jeunesse wana place Nzamba zo Sabram bima nanda ko tata na yo na ebisio okopamboma oya akopambola yo akopamboma oya akomodire yo akozala modi ndomo ina nzela ya Abraham batu nyonso batelemela Abraham bazala modi batu nyonso ba bénir Abraham ateki même mwasi na ye mettons au roi comprendre que moi si aza mwasi Abraham moi bango ba sa ba jabengi Abraham abi no bo sala ba je wana mwasi no ba nga vérité Abraham abi oui aza mwasi na nga abi oui Nzamba loba na nga na buto abi na nga na simba ete zwa biloko nyonso olie atelemela Abraham parce qu'il a conseillé dans ma belle mais à Kabeli Abraham richesse a ebisi kende et puis roi tika azala ki béni Nzembango tangolo babongo déjà na la place frère Jésus dans un problème parce que Mobutu a sauté musée a sauté JKK dans ce que bana Mobutu na musée na JKK bango tu ba contribuer à la malheur ya Congo mutunda ko bongsa Congo c'est l'un frère je te demande ce que le président Fachi non c'est pas vraiment ça maman au moment où bisolo moko par rapport à décision confinement no bi c'est pas le président ils a ba conseiller hein ils en a lettre moko ils otambola na ba réseaux sociaux il y a directeur il y a cabinet moko il y a place moko munene a signé ils a une erreur ba commis république deux fois république démocratique démocratique bah combien deux fois ils en ont erreur mo bato ko monango passable mais c'est vraiment une erreur grave parce que ba conseiller avant il fallait batala virgule batala accent aigu batala accent circonflexe batala tout ça hein. C'est-à-dire tant musu ba conseiller à musée ba sala ki angote ba landela ki angote tant musu ba conseiller à JKK ba landela ki angote et ba conseiller à Fachi ba landela bisi que non yo chrétien tala likambo et puis il moi en tant que chrétien parce que biso même na ba église toté yango spirituel n'a révélé oui il compris aussi les pères spirituels on place n'engina comme même biso na ba église to yebisa yango ba na Nzambe au moni Congo to na ba problème moi mingi tala président Mobutu alobaka boye batu muso négligent on ezaki décision politique ni décision politique maman les loba église to loba wati église efungama les 15 décision les années politique té c'est depuis mois de mars qui nous le bato bazara d'abord ya Nzambe de yoza boza ya Nzambe après comme il y a l'état ce maman botio asalio mabe ata yo fundete ba voisin ba moni ba ke ba fu ba bitala akati mo ane litoi ba ye ko tanga maman alo ba ngamu tuna bote ba bise bazo kango oza ya l'état comme preuve lelo l'état lobito sambela te to sambela te donc ce qui décision politique et salami président de la République ou azoko engagé c'est pas pour rien to benga que les garants de la nation. Les garants de la nation, c'est-à-dire numéro 1 na biso porte étendard na biso. Tant balo ba Congo ba otala ye Fachi. Oui, so kazi décision, c'est kazi on a combo Congo. Donc Nzambe pe likolo a acteur Mobutu alobaki entre un ami et un frère le choix est clair. Nzambe pe likolo a acteur bi en tout cas. Papa ya Zahir alobi que Israël baza ba ami frère na eza Égypte a tango sili sikoyo makomi loba nini. Au téléméli Israël, au téléméli Nzambe. C'est ça le problème. Donc c'est que par là elle le la frère je dis t'as afungo libiso mémoire te comprendre oui donc bon je ne dirais pas directement comme ça mais sur les plans spirituels hein sur les plans spirituels akunda ki Congo akomisa ki Congo adversaire ya Israël mboka o ko jamais ça là non adversaire même ya États-Unis. Baza fort sur le plan matériel, sur le plan armé, tout ça là. Au Congo bundana bango, tam souba nation, musupe ba eba lele lio, ba bomé lio moto. Mais Israël ato bundisi bango na mindu kité. Mais ceux qui langage no au fongoli munoko au lakeli bango mabe. Na utu biso États-Unis aura position pour na Israël, quelle que soit position Israël a reçoit. Ata bazu position moko ezomona na miso batu keda position négative, mais États-Unis a soutenir bango parce qu'il y a des promesses. Bazaba fils d'Abraham, bazaba descendant ya Jacob, bazaba descendant ya Isaac. Donc bénédiction ezak il faut kanga mala bango poza la béni. Kande batinos bazalara to kuma makana mu pepe to kuma makana vango zo mema biso dans toloba na nsima ya nzembo fo je ta yembi on dit moi flatterie mo pesa na 4
moi intérêt moboy tant na zuna tomboli président moboy c'est nanzela na ende Congo ko la sauver nanzela ende makamebele ko ya nango emi nzemba boy les frères j'ai besoin de ces frères il peut peut-être le moi poste monter na kati ya gouvernement autour maman bénédiction nzambe muto toucha maman bijemima po opambola mutu pour ça la mutu bolamu yoko kanisa na okeli mutu na maona pesa mais nzambe mutu asimbi motema no pesa c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Donc José Nzita a rappelé biso frère José Nzita a rappelé biso a relaté histoire et il s'est fait que na kati ya histoire Fachi muta recadrer makamboazong ici makam ce qui Fachi nzamba simbi motema na pambola eza na mabe atamu kiete. Ce qui fait que si monter mané pour qu'il y a pas mon frère José Nzita. D'ailleurs, on a tellement pour la première fois dans vie. Si on a des conseillers Fachi n'engana Lucas C2 n'a pas c'est pas talango yomoko to Lucas frère. En tout cas, la façon dont abandi na histoire n'enga o kiende n'enga yo conclure nzembo wana non azala qui vraiment ezali ka inspiré par le Saint-Esprit. Donc ceux qui ba pambolé eza mabete et aussi Bible baba yamba mosala nzambe mabo pambate frère José Nzita za mosala nzambe mosala nzambe mabo pambate ba ko bi pasteur ebele ba leka ba loba ke gouvernement touro yo baza maboko makasi contrairement na gouvernement teko leka donc natanga kala wana daki moi bien pas jika ko na moi enveloppe mais ya fatigue maboko makasi ce que ya rozwani c'est qui moi muke Babi gouvernement touro maboko makasi pas pasteur Denis Lessit prophète Denis Lessit le bakango ba propos on les ont engagé car ndeko na biso prophète Denis Lessit mais nangi na loba boy ezana ebele pe ba leka ba lobi que non mobutu ndem tabanda opesa ba carton oyo ba oyo touro bazo pesa lorotie mais ye a lobi que ba oyo nde ba opesa loro mais na roye biso pesa ebele pe siko ba loba que non en tout cas fachinde sokutani na ye azo solo la moi transport à malamu obimoke mais tika na ko sortir maman on dit même secrétaire généraux dans la fonction publique tout comme on a niveau à ministère so coûté déjà moi transport et là ba frais de fonctionnement ministre azaranango na présidence eza partout na ba institution bela eza na kati frais de fonctionnement na ba yebi que maman j'ai mima au commis ministre ya communication et médias c'est-à-dire eza na batu bando ya otala ba interview kompe batu musu na cadre musala RTNC ainsi de suite batu wana po ba respecter eza aussi que ba yeba coûté na ministre après na ministre ba l'équipe bando pesa enveloppe là comme transport ce qui ba pesa on a niveau à ministère ça kanisi que na présidence c'est pesa matin et paiement mais si ça dépend il y a montant et puis na rokota na isika na bimi na biso maman j'ai même pas pesinga te me ba pesinga comme pe na rokota na isika na bimi na biso maman j'ai même pas pesi me ba pesinga $200 au moment où ils acquis 2000 donc ça dépend d'une personne à une autre koloba ke gouvernement passé va pesa wa pesa te non c'est faux non c'est faux ils ont la bande ko et belé na gouvernement va se retrouver ba coûter na ba compte ba pesi mon enveloppe oui et surtout vraiment là on plaide pour nos frères je dis il faut pas pesi enveloppe na musala wa sali ndenge a relater c'est-à-dire histoire wana ezaki na moi catégorie batu basali na nzambe ba politique mususu moi catégorie moro minorité ya batu moro boyende ba bakon mais aujourd'hui avec cette chanson au moins nakolo ba pas la quasi totalité de la population congolaise mais au moins bande ko ebele lokwa balanda la musique ba comprendre histoire ngo ezaki ndeboy donc en tant que patriote à éveiller conscience il y a Congolais d'abord et puis il y a en particulier donc en tout cas il faut pas passer quelque chose non c'est pas passer quelque chose voilà donc félicitations au frère José Nzita tu banzembolo tout est à la message donc on rappelle la profondeur à Coco tu même Nicolas va PCP comme on dit comme youtubeur mais c'est pas aussi une mauvaise chose on a peut-être un débat on a peut-être un débat mais les canaux médias pour que sensibiliser maman au moins les médias où on dit tout le bazar couteau à double tranchant ils ont vendu comme ça au moins tout le monde va bien mettre babimisa bambongo na ba plateau on babimisi pigeon abi mutana poto za na problème à kanda numéro na ngo benga une semaine aux wakanda ce sont des aventuriers des escrocs bazoleka parce que tant que batona baoleka mingi ce bana na nzambe baoleka mingi te pour ba éveiller conscience bana na nzambe bola mukaki batona baba escroc baba lokuta ba escroquer bino mbongo et au-delà ya ko escroquer pas seulement escroquer mbongo mais attirer le malédiction c'est-à-dire au perdre deux fois doublement au perdre mbongo au tirer la malédiction au peut longo comme tout un problème il faut si ba nzambe baleka quand les faux sont là bazoleka il faut aussi les vrais baleka pour que ba rétablir vérité parce que muto ko leka le lobi mensonge mais ce qui moutoise les quitter après pour que à rétablir vérité vous
vous risquez de comprendre, de croire que mensonge n'est pas une vérité. Or, ce qui soit les cas après à rétablir vérité, on a ce que vous avez comparaison. Ah, on a les cas qui ont le qui boye 1 plus 1 égale 4. Ah, on a le T 1 plus 1 égale 2. So, et là, on a un comme belle. Ah, il y a solo les cas qui ont mis balai à l'objet vérité. Donc, j'encourage les frères José Nzita à les cas ils sont multipliés et pas seulement sur YouTube. À les cas aussi dans la télévision, na biso local. Ah, à les cas dans la radio, na biso. Ozo imaginer balobaki na Congo mobimba wa pasteur Malunga Zati, pasteur a solo azati. Maman na Congo mobimba oyo 2 345 000 km², 26 provinces. Mais Moussa Nzambe moko aleki na média moko wa alobi congolais. Aza congolais ye moko alobi aza prophète. Batunye Moussa Nzambe atangi ndeko na ba bise longola la famille na bino tanga ande la famille na bino. Atangi alobi na omona te puis ayo tanga mutu moko azala ki chef ya maison civile ya chef de l'état. Abi seulement ye à part ça Moussa Nzambe muswati. Atangi Théodore Ngoy alobi à part ndeko non atangi Théodore Mugalu alobi à part Théodore Mugalu Moussa Nzambe ati maman jemima eloko abongo bana ba oyoka ba bébé spirituel ba oyoka ba polémique te ah au moins nde bazalaka maman jemima tikana ebiso loko moko ba ko ekoloba ke na lupango wana kuna ezaka bar Moussa Nzambe moko azakuna na mwasi ndumba ba omela masanga boye pe botali ah oui Moussa Nzambe wana na mwasi wana ndenga lateli aza mwasi ya ndumba ba omela masanga. Mais cela ne veut pas dire que basala nzambe nyonso basakana basanduma bakena omina masanga. Non, brebis égaré à ko zanga te maman. Toi balo ba vrai dollar, ba brebis égaré ba ko zanga te. On comprend. Jésus lobi ndenge boza bino nyonso wa 12. L'un parmi vous a roté kangai. Mais mawana ye o a roté kanga parce que ma be côté nanzela na. Eza ngo promesse etanga mabonga na kufa na koya na osala mission na puis na okene. Mais mawana yo muto o le kananzela wana. Mais comment expliquer yo mosala nzambe ozole kana ba média kaka attaque personnelle na baninga. Attaque na baninga. Ozolo ba le bon côté tolo ba ka côté négatif. Objectif ezani. Bah bébé spirituel batika mambo et c'est tout dans le confinement prophète Ngefo prophète Denis Lessi Nzondo ayo ningsa Congo c'est-à-dire aye na ba terme le ba mankiona ba terme mo o ye mo ko ebi signification na ngoso ezani ce qui mankiona eza c'est que mankiona wana ce qui ba faux prophétie mankiona ba faux prophétie ba blo mo cause ça mais il y a aussi le vrai. Nous déplorons et puis nous condamnons bah émission mingi le canaba radio émission en différé mais au sein d'Anzamba loba naomo maman jemima olati jean olati body à noir hors émission en différé et puis benganga siko na prophétie so bengi batuna bango ka nde boyamba tozo condamner yango c'est vrai tu ebi ke baza ba faux mais il y a aussi le vrai. Autant on sous maman jemima ngana to ebi tafana na kingabwa na suka afana na mpasa na suka mais c'est un homme de Dieu. Ana veste moya munene boye ana sapatu moya bien tetengama mais nzamba yebi pe nzamba yo kakaye on comprend bazana ba na ba loja bazana na ba sankuru ba na ba est partout à travers le Congo mais il ne faut pas ceux qui te moni fomoko et plutôt maitsa foana ah tala prophète wana asala ki boy ayiba ke eskrokaki non maman j'ai mis ba vrai bazali c'est que tout le baké non to bengango o prophète Denis akomusa na TV. Elle quoi les retours de Denis Lessi avec comme ça nion son emploi ça mais ça tu es ma bé ba pasteur ba escroquerie na bango kilo kuta na bango donc ba tout ning ba olanda ba propos na c'est comme si on a plus parti à Jikaka tozo e baté est-ce que ayewana on dirait envoyer mon boy on sait pas comprendre que le quoi évangéliste na tout na yo o megano ko pour la collègue na habité maman Jemima réapparition et prophète Denis Lessi Salami après arrestation évêque Mukuna. Tant évêque Mukuna bandi mambo éveil patriotique ti a Kangami azana makala na boloko tout moni réapparition ya évêque Denis Lessi. Aye discours ezalaki comme si azoya ko ebi évêque Mukuna que tolia kimbongo ya Jikaka ndenge mo abenga kae Jikaka apesa biso ba mbongo biso nyonso ezana pasteur moto lo balia mbongo ya Jikaka te ata baruti alia ata o atangi ba koma batu nyonso balia et tout mais au-delà na yango abandi ko bakisa ba bilo oneti ba faux prophétie ba mankiona ba ngonyo so na mibi prophète asolo ate pasteur asolo ate balingaka basi ba melaka whisky ba c'est ça le problème. Tant on a autre Moussapi Boynande Konangai, 4 autres Zozongelangai, et bon, ceux qui baninga baza les faux. Oh, il faut se repentir. Yo, osam osala nzambe, oeli bosso, yaba nzambo loba, o se repentir. Non.
Bible banabiso le juste tombera 7 fois et Dieu va les relever 7 fois, pas 6 fois. Mais ce qui yo komi koya pour que bana nzambe ba relever, komi ko sala soni. Ba bébé spirituel na yo kama et puis na moment de confinement auto que église té. Pour ça ba ndimi mususu tango que église moi chaleur église wana, moi maté ya izoti kala na mutu, moi ya ke ne pas ngangeza té, moi ya finga té, moi ya bomeza té. Mais moi tant oyo ezalo kwa moi ma lile koti na kati abungisi moi des versets na mutu, abungisi nyoso tango yo kina biloko abongo na radio to na télévision. Ah bien ici na okete na songe di bar. Na songe di bar. Nzoka nde musala ya bana nzambe, musala na biso basala nzambe za ya ko dépeupler quand ya munguna, quand ya diable, to peupler quand ya nzambe, to former bango lobby bazali patata to kutana kuna. Mais so comme lelo ya to dépeupler même quand na biso moko mona joueur aux défenseurs obeta numéro 5 na simana o poto na binoti. Gardien na bino na simana. Ba beti balo pas adversaire o kangiango. Gardien na bino kuda kozana à l'aise ebi a défenseur a kangi a opia pasteur dégagé. À sa grande surprise on a 5 à balou qui tout contre. Pour oye batte que 5 on a kangi aebika ke a obibisa o liboso. Maman a défenseur na e a balou qui a beti ballon contre. Ndelo to mona lelo. De ce que le Bakibassan nzambe beaucoup une insécurité par tant réapparition des nuits passées des nuits c'est comme si modo banga pena ba vete na notre mais pour y tanga ba kombo abanga raté hein ça ezali tanga makambo ya toi c'est kiziamina ya banga raté ezali ngoli kambo ya tanga ba kombo ya batuté ko tanga ba kombo ou pas mais problème eza objectif ko sala nyonso wana pour quel objectif o sala nyonso na nzambe topo o sala ni misala bino bimala mpoasa non misala na mpoasa te mama nanga na uti ko yebisa wa seulement ezana batu misatu o baza parfait to o bakoyi ko péché te o bakoyi ko péché te eza muto ya botami na nuti parce que non na botami te azo exister te ndeni ya ko péché te ya mibale eza muto akufi a péché qui déjà to atambola ki malamu akufi après wana akufa ki le 21 le to le 22 neni to tanga ka asumu ki le 22 ya misato eza Yesu Kristo mwana nzambe baye ko kanga ya ebisi bango il y a rien de vous en moi eloko moko ya bino epa na ngezate na ibate na botola mwasi na note na sala mabe moko te mais une chose seulement bo sala oboko iko sala ne ba memaki na ba discipline nyonso na ba niveau nyonso resambisa ba meme pa ba saérien ba tali ba obi eloko condamné tato ezate ba meme pa ba correct ba tali ba eloko condamné ba meme pa Pilate alobi en tout cas na moni eloko condamné ta sukoli maboko mais biso to na se ya moi mama nanga na ko iko zala naza malamu na banga ka via basi na basi libanda te na akana mama bana ndako mais tangu mususu na linga mbongo mingi na ko boma collaborateur na nga pona mbongo mabonza chaque dimanche na bureau nga so basi tanga mbongo na dimisaka bitumba na contrôler batu na poche c'est aussi un péché na ko za na za kota mbongo te mais tangu musu milangwa c'est aussi un péché c'est pour cela chaque jour et ça la chrétien a bandi vie chrétienne lelo et ça la pasteur prophète évangéliste docteur pasteur biso to sambela kana buto avant ko lala na tongo to la mugito na midi to sangara jamais ko senga prière ya pardon Yesu so ça ba ko ni tongo bo sambela bobo sona te ko lo bara pardonne-nous nos offenses parce que chaque jour bango ba ze ba apôtre vana na Yesu nanya vana na Yesu na biso nyonso azate mais Yesu si bango e rolex bango ko sambela bi bo sangara te ko lo ba pardonne-nous nos offenses parce que chaque jour to offense rakaka siko tangu mosala nzambe moko atelemi liboso Yé aza 3 fois saint soi-disant ya bandi ko bimisa kaka mabe ya basala nzambe na rotuna pour quel objectif Sonika futa faux pasteur mukuna faux de banini mutombo faux ba voici la mtu ba faux pasteur azate na Congo na Kinshasa te mais na Congo seulement Théodore Mugalu nde aza vrai pasteur tout le reste maman oyo yebi na ba pe faux nanga pe faux na bande ko so bolanda biso so za pasteur oza mosala nzambe c'est oza faux c'est pas vrai te za malamuti wana ata nzamba likolo o sepela nango te ezana adage mona mokili balobara les loups ne se mangent pas entrer comme il y en a déjà mbongo zo panza bi pas normal ça dit naebité ndeko papa mukuna za na place à passe il faut te réconforter il faut te sambela pona yeboka loba kite ya yango kangisi bonanga tindaka loba
bon solo bato ça l'émission mususu tokota na fond ya dossier papa mukuna toro solo la yango parce que dossier na peu ba okuta ngo eza vide mais to comprendre jusqu'à oui azo la ka kuna ba témoin ba décharger ba juge musu bazaki na tribunal wana nde bazara 3 ba longoli bango boye sans raison oh non baza indisponible mais au même moment bazomona ba juge wana ba prester na ba tribunaux par-ci par-là na ba parquet ba ça musala mais bobai bato baza indisponible il faut bopé ça soubassement hein maman j'ai mato ça l'émission te papa na obela na contre-temps na OK place musu mais na kamwe na studio na kutu ah maman j'ai bobai to ça l'émission aux soubassement na melai kisi na oki bien yango pe na ye mais yo mona kati no ebike okosi siko problème eza ba juge wana ba longoli bango pourquoi donc eza ba question toza ko mituna donc ndeko na biso prophète Denis Lesi faut ayeba tango zoloba tango de jolobike na Congo vrai pasteur até atanzamba sepelité atanzambe asepelité et puis au choqué ba nzambe belé ba nzambe ba komotala papa wana te maliboso na biso c'est que yepe donc oloba bilo moko des choses incendiaires mambo malamu te yoka na matoi mambo malamu te yoka na matoi nous ne refusons pas ba faux ba ko kozala bazangité dollar à vrai ça dollar à faux ezali même na Bible na Actes des Apôtres il y avait un monsieur bandor bengue Simon le magicien. Simon faisait des miracles, Simon faisait des choses mais jour à kutana Philippe a délivré ayo ça Philippe na moi là nga mokwa tekelanga boro wana o beti wana comme ça ngapena bando salango c'est-à-dire na mutune azali na bula osala ba faire na musala nzami Philippe a bengani à laquelle mabe il y avait encore une autre femme azali na esprit à Python mais esprit à Python na wana bando sala ke soit tali papa na cameraman des aboué aibisi sengle no ya couleur blanche wana sous-vêtement couleur telle olatibo vrai mettons en kutani na Pierre alobi arrière de moi Satan esprit à Python za na katamo batu bakabobi hein maman prophétesse un esprit donc ba fo ba ko kozanga toujours na za na lobi ke fo azate na kosi na oto biso non ba émission zo le kana ba radio émission en différé mais prophète azo sala soit disant prophète ça comme César solo o benga numéro ko lekate mais batune mo ba yamba est-ce que yebisanga ba régisseur ou ba na chaîne wana ba technicien chaîne wana na ba patron chaîne wana est-ce bon dit ba pasteur pour ba yebi ke boza soki 10 pasteur bo le kana chaîne bo sala que émission différée mais bo sala comme César en direct. Baumuna maman abato ba sérieuxité mais le kola bango ba sérieuxité il y a aussi les sérieux bazali bazape ebele oyebi hein Eli ba oluke ba bomae Eli akimi abata ma gangi abinzambe Jézabel a telemi abomi dia ba prophète be je suis resté moi-même nzamba ebisi Eli non ko bangati nga na il y a encore 700 autres prophètes au bazali na réserve dans l'éternel place ndeko na biso zo komoya la réserve de l'éternel ça dit na kati ya nzungu nzambe ya sikaba matango ndeko Denis Lesi okanisa ke bazati baza ebele bazo bima pe misu ba bima nzamba okobana osala. Voilà, merci beaucoup. Tu as chuté déjà, tu as comme l'impression d'Asuka. Et là, on a les réseaux sociaux, le prophète, hein, le prophète Néma Sikatenda a bêti ban quoi la mazanto momoko tiawa ce qui s'appelle ce pia croco et l'eau moi danger batuni au pasteur ou bien cerveau niarcos est-ce que mon sang un peu boire rose a bêti pena ba forme peut bien à la type boy ça m'a bêti attends mon kété notre père richesse Seigneur Suzaï l'or et argent lui appartient donc au sengakae. Parce que pour ossamber la prière, nous ils en a soubassement. Il faut ça la prière avec ma référence au nzamba loba. Jemoko ba kito senga richesse parce que aza riche. Moni Jésus ba obomae ba longoli robe nae ba beti yango zeke parce que ça là qui tinique té lokola n'importe quel tinique. Ça qui tinique oyo Bible zoloba ça qui sans couture. Ba tunyo so ba otala ba mais oyo roi la tagezara boité Pilate la taya boité roi de la taya boité mais ya tata o ezandeni ba beti on zeke do ba teke en vente aux enchères comprendre eza mabeti mais ekoyi ko koma mabe soki ezo scandaliser bato hein soki ekoyi ko scandaliser c'est pour ça même en tant déontologie na éthique pastorale tango le kaliboso bato otali ketch na ngao na lati du fait qu'il y a ba couleur belé message na ngao le bato ba capter ba ndo talaka ketch Izamalam tenala tango ba jour au kilt mais jour à kilt nazala un peu décent mais nazala propre nazala bien donc ce pasteur ala tieloko ya malamu ya mabeto moi ce monde ya ba réseaux sociaux pe moi mabe na ngonde ya ngwana ezaka ko mona
ah chaînette maman j'ai imana bazui baké bazui référence mo baté kango na Dior oté kango autant est-ce que journaliste na Congo koza asomba chaînette aboy président de la République montre non baté kango na Dolce Gabbana exemple ba biloko wana des fois ils en ont penza intéressant pendati ils ont aidé nango pene loté mosala nzamba la taki po azala propre bo manzoto mais ba tout temps bazui yango ba bandi ko tcha référence ba benge cerveau nyako tout ça ils a penza na tina malamu te mosala nzamba kolata ils sont mabété Voilà, merci beaucoup. Tu as commis vraiment un souka. Un dernier mot par rapport à cette émission. Malgré des confinements, ça a mis la République démocratique du Congo. Et tant qu'ils ont évangélisé sur le Sénat, déjà parce que YouTube, Congo Victor, le gros bébé, YouTube, Kinshasa. Donc, comme message. Merci beaucoup. Là, on a connu Nzambe. Confinement Salami. Oui, attendez, Tolobi, conseiller spirituel à chef de l'État. Bosani batindi église efungwa les 15 mais nzambe pekisa biso tokutana te boya réunion ya plus de 20 personnes quand la église na biso tozara 20 plus de 20 yango no moni sala bombe okutana papa na molimo soza na offrande na yo to dim na yo okopesa ye atana mpesa so pe ozana possibilité okoma physiquement na église ou na bureau opesa problème ezate opesa yango eza lisumu te tozela les 15 c'est dans à peu près 24 jours ils ont mingité mais to koba na ressemble là to continuer na ressemble to lingamboka surtout dans ça ba na nzambe ba vrai pasteur baza ebele mais parmi bisope ba fo ba koyi kozanga te ba brebis égaré o ba okende libanda ya nzela comprends mais soki ayamboli nzamba kozongisi na nani na nzela président Félix na discours moi auto ça dernièrement lobby nzamba lingaka liwa ya moto mabete alingaka nde à se repentir c'est biblique. Moussala Nzambe so simbe ba kisi osala ba manki ono sala ki mambebele okoki ko se repentir aux ongi mais il ne faut pas ngana kanisa neti ngana yibaka mama j'ai mima peka ka yiba ngana yibaka na kanisa ke mama j'ai mima pa yibaka ndeko nanga pa yiba non so ngana yiba ngani na yiba batu musuti donc ngina lobabu so pasteur moko abimi na nzela dérouté ou amonika comme ozongi na Nzambe oui c'est une bonne chose mais il ne faut pas le bagé bande ko nyonso na pe ba bima na nzela bango non là c'est pas une bonne chose. Non, pasteur mo babunga ki na moni kenga zongi na Nzambe problème te. Batu bo comprendre ya banda. Oui, azongi Nzambe mais il ne faut pas aluka salir bande konyo so non et gozaelo mo malamu te parce que na mambo ya Nzambe il faut aussi confiance ezala, considération ezala. So déjà mutatemi liboso no aote ya olingi ete on a confiance ne so considérer ete nyonso lo ba on olieza la bénédiction likolo comme malédiction likolo. Nde musala o mona ba diable asalaka. A baby sa réputation ba na Nzambe ba na Nzambe ba na confiance na bangote quelle que soit parole nyonso prophétique à déclarer et au sala et l'autre ni les sans effet. En tout cas merci beaucoup pour la considération na CPLI ça fait très longtemps on a des qui na Congo Victoria merci na bande ko nyonso balandi biso partout à travers le monde sur na ko pesa 2-3 personnes mbote na pesi ndeko Glody Kuma na Norvège mbote ebele Nzamba Pambola ndeko Glody Kuma et l'arbitre international Eddie Engende na France, na Paris, et sans oublier aussi les numéros 10 il y a match Viali Ikondai et au PC Nangape Alfred Lotime à Mboti. Azan Dallas Kasale moi. PC Nanga Mboti BC na linga KP mingi. Merci beaucoup vraiment maman Gémina. 0 plus 243 89 81 26 008 plus 243 89 81 26 008 ndeko na bino évangéliste Gino Dioka Kabamba tozana monopole à connaissance teni à savoir tolobi otokoyi koloba donc bandeko ba sepeli nzamba zwa lokumu bandeko ba sepeli tout babisa bango libaku bolimbisa mais ba commentaire pas maman Jemima toyeba toujours kosola merci beaucoup. Voilà donc merci beaucoup hein. C'était un temps fort hein, avec le évangéliste Gino Dioka Bokindenga lobby les loups ne se mangent pas entre eux donc weneza makambo moro ngako kota ngote magana za mobiloba loba mena tel dit oza domaine ngati wa toucher na pasteur nga faux pasteur so na loba na regarder mo sala nzabe na doser na kitisima moi na do etalingate voilà donc je dis merci beaucoup tout qui branché pour le kota la biso hein, de partout là je vois Bernice qui Faya, hein, Mabe, Bekalangai, donc de cœur aux arts, motema. Et aussi, merci beaucoup na bana membre pour na soutien, ba autorité, merci, ba maman, ba la Chine, merci.
Merci d'avoir tout l'engagement ibele. Vous êtes tellement nombreux, je ne saurais pas vous citer. Binonio sur tout, mais je dis seulement merci. Nabino tout, Bota la Bissou, en Belgique 2, en Belgique 4, Nelly Moucheni, Ado Senga depuis la Suisse, ma bien la japonaise, vous êtes belle, Mamide depuis l'Anvers. Il y a des gens à Paris, donc tout l'engagement ibele, je vous aime bien. Donc tout est bien qui finit bien. Merci Nagisola, laisse ma caméra. Merci Darcel Easy. Dans montage et puis à mon boss, JB Kumaluta, le vrai. Pétrolier de Dallas, Congo Victor Nzambe. C'était Gemma Ibé, les gros bébés de la presse congolaise. Tokuta Mbalasima, au revoir. Sur la site, ce total site c'est 001. Donc tous en number 1, Mukonjabas, il y a 001. C'est JB Kumaluta, le pétrole de Dallas. Là de Téléloa sur le Libiso Marambéad. Victoria Télévision, Victoria TV. Et il y a mon papa siga, il y a maman on a ndenge nango. Donc total la Victoria TV na ndenga indusa na ndenga makambo. Potozo ba news alelo. Donc le pétrolier de Dallas, Toyoka Yoka, Baloba Loba, JB Kumaluta le pétrolier. A Elbiso Victoria TV. Donc à luta continue. Victoria certa, amen. Tous ensemble quoi. Total la Victoria TV. Oh ya les boss, les patrons, JB Kumaluta. Yabino Sida Bilé l'a confirmé, Nana Roboya. Donc, ils sont tous s'abonner massivement. Nandenga idéologie ba européen, boton nana. Bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là. Donc, number 1 na bango c'est JB Kumaluta, le pétrole de Dallas. Tous ensemble. Sida Bilé la Nandenga Indusa, Victoria et Certa. Amen.